Et voilà, faites comme moi. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Radio Lokole TV. Radio Lokole TV depuis l'Afrique du Sud. Et bien sûr avec l'animateur, le principal boss, Fiston Pelende. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shitakwacha Pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole télévision bisika nyos tuboswami. Merci na confiance pe fidélité. Oyo bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi chaque jour biso na bino tokutanaka poto solo la makambo zele koleka na mboka na biso to pe na communauté na biso bato mangala dans le monde entier. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende Tate SDK. Merci na sponsor officiel ya chaîne oyo Yannick Kinia. Ngana benga kaye les dragons de la monnaie congolaise, les faiseurs des millionnaires. Il y a sounera tout le monde, c'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Il y a maman Brigitte Boukassa, maman Nakeila. Mbote na Tijon Lushombo, bosa ebele, l'idée djenga beaucoup la kaye kofo. Na bosa nite, tata boza, matata mponyo, salaw elari, santon na kata Rosentenville. Alerte ba bengi biso makambo ya Sony eleki na communauté na biso ba congolais awa en Afrique du Sud mingi na Johannesburg. Makambo ngo toyoka ngo kaka na musika ke ba congolais belé ba koma cimenterie ba congolais belé ba koma ba PD tout le monde deng na saki mboka ba PD et puis si passe ba kangi ba congolais mi balé ba osala ki PD en flagrant délit et salami bongo na Afrique du Sud na Johannesburg na Uval City. Uval City ya mukolo fala kazala paix à son âme ya mukolo tika biso. D'ailleurs nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances na ba youtubeurs nyos tout na ba youtubeuses Angelica atiki biso maman Angelica mbote paix à son âme ozalaki na ba randonaye mabezala ki mais soki bobiso africain soki muta kufi. Donc, ma bé, bon, on a malamu. Donc, au nom de toute l'équipe de la Radio Lokole Télévision, nous présentons toutes nos condoléances à la famille, d'abord biologique de l'illustre disparu, mais aussi à la famille des youtubeurs. Donc, mes condoléances n'abissonnent surtout, les plus attristés. Qu'est-ce qui s'est passé dans Johannesburg entre Bandeko et Namibale? Tokotanga kombote, totangi kombo ya mutu, tobeta lisolo, totangi kombo ya mutu. Tout le monde a monté, mais ndeko toko tiela yo vidéo. Mingo mona kaya tele makawana, ala di pantalon jean a filé très bien, ala lugala moi car yena bar ko kabambong makamnos tout asala kanini. Na ko tiela yo vidéo. O ba yebi ba oyeba, o ba yebi te ba yete mena ndeko na ko tiela yo vidéo wana otala. Vous comprenez? Yo na ko tiela yo vidéo wana otala. Pour comprendre au mona. Bandeko na yovile siki bavandaka kuna, qu'est-ce qui s'était passé? Évidemment ba mesana bango osala makambo wana banakala ba congolais mibale moko azalaka mobali muso azalaka mwasi. Qu'est-ce qui s'était passé? Siko toyebite soki mwasi to mobali mutu afutelaka epai ya Kwandenge. So ba bengi Kwandenge la chi nigérian, Nigeria benga ye Kwandenge awa. Congolais moko afutelaka chambre na appartement ya Kwandenge. Appartement wana eza na 3 chambres salon. Kwandenge moko okipaka chambre moko na salon, chambre mushi ya bana, mususu wana acha congolais moko afutaka mbongo wana. Évidemment congolais za mukolo tebika, donc mukolo non sto na droit ya kozala na mwasi na ye copain to copine. Siko qu'est-ce qui s'était passé? Nigeria wana ko ndako abimaka na chaque fois moi ça kendaka ne baki ba business na bango bazaka ndako te bebi ke mikolo oyo na Afrique du Sud bana baza na congé. Évidemment bana batika ndako ba para babimaka. Bande ko na biso ba congolais wana ba cimenterie ba to bengo ngo ba VO
bayebi ke wana kolondaku asa abimi déjà c'est-à-dire basalaka na bango yango basalaka saka un jour baokanga yo ndeko tokofungola telefone to pe obenga opesa vie na yo mondenge nini opesa conseil po epesi pasi ngai opesa nga mutu koswa na yo kaka na masolo ke bakongole basimanteri bavewe mais lelo namoni image ndeko na kotelo image wana okotala image ala calme yaya na suka na kotelo image tokobundaka na barégulation YouTube mais na kotelo image wana otala zala branché partagez ndeko partagez bakangi congolais à flagrant délit cimenterie bokomi tika to pesa ngba komo ya poa po papa ya bwania mama ya bwania ba ndaka biso so bi cimenterie il faut comprendre vewe il faut comprendre mais awa tozoyeba te nana zaki mobali na alaki mwasi bayebi ke kolonda kwa azarati erwana akendaka musala toyebi te soki oyaki pe mwasi to mobali akoti bandeko nzoka kolondaku nayebi te soki ka nezalaka doki yibaka libaka banjuba okanga yo azongaki azaki na bana salon bazobanga pete bango kuna en plein mouvement ya kosakana te bango tous les deux congolais na chambre oyo congolais moko afutelaka esalami lelo kaka bandeko pesi pasi tango biso olela youtubers moko akufi yake kobota kuna paix à son âme côté na Johannesburg makembe saison kobetama mibali na mibali epesi somo siko chose grave toyebi ke soki makembe sezali ezalaka moko mwasi mbali makambo oyo tomonaka na filme ya mikolo oyo tomonaka na filme badulte bapornographique bazokosala bakri ya kosakana te doki bazokoganga ndenge kaka bagangaka na filme epesi siko curiosité bandeko nzoka kolonda bazalaki na salon ayoki yango tina salon epesi ye passe mais comment est-ce que bana baza na congé na boyi te mutu afutelaka congolais akozala na mwasi na ye mais bakoganga makasi ndenge wana te ye kuta akanisi nigérien wana to kwa ndenge wana akanisi ke non ke congolais wana aza kuna afandaka ye moko wana azokotala filme ya porno filme ya mabe ka par respect atelemi sikoyo akei po abetela ye porte ke non tonton Kingandi moni otala film diminue ma volume mukie po ezo déranger bana bazali awa oyebi ke souvent parce que ce côté libino ce que peut diable ce que mibali na mibali s'il vous plaît oyebi ke nigérian akuti porte ameki ofungola boye porte eki afungola boye akuti bandeko na biso bakongolais mibali na mibali en pleine action makembese. Je salue mon ami personnel Roger Kizunga makembese kwa ndenge wana gangi mbala moko telefone oyoka mikolo ya papa keba makabosala ka mikolo ata mutu akufa mwana mutu akufa na bana ozinda orebo sauver mutu ka telefone chombo kaka boye ozo filmer ndenge mutu akufa muninga sana pasi o sauver kaka boye telefone et comme preuve bado akoma kolinga image mbala moko kwa ndenge wana image kaka boye afilma ndeko na biso bango babosele ko ngapo sentiment se kotaki déjà taba bakagi bango ndenge wana ebike epesi pito pale ndeko na kotelo image omona congolais sambo de congolais epesi kwa ndenge wana kanda raisonner bana ne bazaka na ndako wado seki basala makambo malakala mibali na mibali pe lisusu akamo abina yebite ba congolais basala makambo oyo siko a respecter kolonda ko afanda ka to yebite soki kolonda kolonda gi mama to papa to yebite kolonda ko afanda do sadiki locataire la congolais wa to yebite yeso ko azaki fille to garçon yem azaki mobali to mwasi wala kwa ndenga robite kwa ndenga bandiko beta bambata epa ya mupaya congolais mususu wana bandiko mais na moi on dirait na kotolo image en hôtel na image alors on dirait mupaya wala congolais o yaki ko yende ko sa mobile pour l'autre bena ba mbata ya ko sakana te mais un peu les ara oyi
Babi que impère kaka oya ko sakate ba mbata ba pesi ndeko na ko image tala ba mbata wana. Et pesi pasi. Et pesi pasi. Et pesi pasi bandeko. Vraiment bozo luka nini. Teoka ki makambo ezaka mingi na Cape Town. Omona kutu chroniqueur moko na Kisasa video na ye bima to tanga kombote azalaka na Cape Town. Ayekola rango na Cape Town, ayeke osanga na Kisasa. Donc comme nango la mode, bazo ko benga ngo showbiz. Ndeto so kaka. So ikira showbiz eza makambo wana. Mais showbiz ango to boy showbiz, so ça showbiz. Il faut que moi soit mbongo. Yo sa soki mobali, oye et pas moi si no afutela kuna, moi si no mobali. Mais moi ça ngope azana moi katuku bianza te mo eloko ezati. Azo ko futela chambre pas moto. Comment ça ridiculiser? Ba tu ba bien en Afrique du Sud awa. Na Uval City, Bakamwe. Na Kamwe. Ndeko, na ote na video wana tala siko. Tala. E bo to songo, tala na video wana. Non, attends, il y a de la hein? Il y a qui? Hein? Il y a qui? Voilà, bandeko, évidemment, tu croyais que la image wana te, boyika son. Son bozo yo kana ba mbata mutu wana zuido. So, on sa image wana benga so tundo image. Donc veut dire quoi ndenge wana ba bitambi bo mbata ndeko la wana zui. Non. Ye uta betiete. So que ça y est ngos ba vraiment bata pena ngos zo donc oyo e ngos andenge mususu. C'est pas possible. Makambo to ka ngoka na matoi ke ba congolais ba ndeko bebisa. Biso to ka route ba congolais ba sami na Cape Town ba marami na mindele. Okepa mindele showbiz yo za no papa koto kuna oza mama. Ezo pesa passe hein. Balobi makambo ya yosala mingi comme na Congo oza na France surtout bandeko ya France bana makambo ya trop France Belgique bazali ezo pesa pasi bandeko na biso musu bero mona ndo asa kutu papa na ndako asa na mwasi na bana menzoka ye cimenterie ezo pesa pasi bandeko image wa mwazo tsholo ngo zate oyika ba mbata ba kitambo ba son wana kwa ndenge na beta mutu wana. Ce que nous avons l'image de privé. Il faut tout dénoncer ma cambouille, ma bébé, je peux ça passer Sony. Congolais appelle ça Sony bandeko. Appelle ça Sony. Maman ça anda comme papa bimaka, papa ça l'a raté, mais toujours propre. Asana mamu tukanaye, akena hôtel matele hôtel matanga tele miona yo kana tele pamba, azoko bulisa. Ba boîte nyoste fungoma boîte kingane ya zakuna boîte ba sud africain ya zakuna misuku to ba no nga boîte ba sika ba congolais na yakati yake na boîte mindele ke na kana ndeko tekisa cimenterie et puis si passe hein na zolo ba awa to tangi koma mutu te to zolo ba ka to pesa conseil et puis si mabe na fungo téléphone siko bandeko bandeko bakabenga deja ndeko boka za na ligne deja ndeko ouais loba na biso yo moni ndenge nini omoni makambo ndenge nini congolais bakangiye pa kwa ndenge na chambre makembese ba congolais ba congolais ba PD et pesi passe ndeko robin radio lokole mbote namoni fiston pelende papa na Sedek lelo sali émission ya bakangi ba PD na Yoville. Et ça linga regret koyo ka lem sosilo ka bopona biso bazaba batumoto umeli mingi na mboka lola Yoville puis batu balo bake ba PD ba komba popili ba congolais ça soni makasi soni grave omoni qui PD comme esprit diabolique génération ya lelo ya sika ya bana ba jeune o ya bana o bazo kola lelo o ba bimi sasa après ba yi ba ina ba spirit mo ya ba kipedi à partir de Congo ba ina ngo ba jotamla no partout na mokili mo bimba ezo sala soni mingi na biso ba congolais akokoma jamais pédé jamais donc ngati na moni congolais akomi pédé do na moni bena do gayi do mokili baby do bana na biso ba congolais ata peuple tala congolais pe
période Mobutu omoni Mobutu zaki mutu mo aliki président makasi omoni na ba problème abete ozoya na ba problème abete ono un congolais ba kino sakana congolais le ba omoni ka mutu ka pamba ndengwana na mukili congolais aza mutu a respecté congolais azala ka circoncisé congolais azali mobali propre congolais aza mutu mobela mayele congolais ko koma jamais pédé omoni ce congolais ko ma pédé nzamba sunga sambela pona batwana asunga bato ndenge wana bazo komba pédé zali ki pédé zali basalo sexe na sima ti mwana mobali rien faut batika bisali ba osala ngana zo souhaiter ngo penda mabe donc il y a malédiction moko donc ki pédé za malédiction moko grave malgré soi-disant balobi ki ezali qu'il soki ba benga comme habitude moko ya bato na mokili po comme soki 40e makambo ezo comme ça normal non ki pédé za normalité non jamais qui peut déjà normalement mobile la moninga mobile la sima non en tout cas ils ont mal il faut pas stopper au moni va pédé bazobika problème susu bazobika soki ya wana moninga ita bana olinga mingi président Mugabe na président sepela mingi bamboka lokola ba Arabie Saoudite ba Chine ba pédé ba zapenate so za pédé kuna baza lapideo puis ba bomo en public même ngaso na jui poste lelo na Congo na kutana na mapedi na bomba bango tout parce que bazo sala sonia na vie ils a normalité comment mutako ko mapedi comment qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que ba sibi biloko mabe popa ko mapedi bango ba Congolais faut pas stopper ba bilibisa lewana biso et comme ça la soni pour na biso batakala ufani hotel ba petit mo bazo ko mapedi non faut pas tika makambo ba sala faut pas tika parce que moi ni bato suba ezoko exécuter bango na bamboka la ba Chine ba exécuter bango en public ba exécuter bango na ba Arabie Saoudite en public c'est pas na babilo wana wana comment ko m'appeler parce que bazo mona normal ngima ki pédé non please par exemple do ba sambela raté qui pédé ça déjà kindoki qui pédé ça déjà esprit ya ba diable qui pédé ça déjà okutana kaka na satan juste okufa so bazo tika bizela ba kufa pas bandeko Ndera papa a intervenu à lobby. C'est de la folie. Comment est-ce que yo sola nande kona mobali ozobenga ça c'est la sodomie. Soki avant émission site aussi chance à kobenga pasteur moko to pasteur moko azali ko intervenir pour na biso pasteur benga biso intervenir expliquer biso quelles sont les conséquences spirituelles même physiques ya ba pédé et suka ka ndenge nini. Monsieur ba suka ka be au moins boye na sima et poli bakatie sima basali boye et comme mabe parce que nzamba sali mutu ko sala rapport sexuel moi si na mobali ils ont préféré aux amninga no mobali comme ça moi si tous amninga no moi comme ça mobali c'est n'importe quoi et puis pesi passi pesi somo boza pe ndako ya batu olebo kangata porte kangi porte té mais guni ni yango mbozo ka kuna mibali et puis si passi n'abto ndeko ala bato bete ba kitambi ba mbata mais impère o ekaka bando na comprendre monta yenda mobile donc fait dire pas mela ki bloko makasi po be bato beta ile ba o bo ki ba mbati to beta na meye azaka impère o ekaka et puis si passi voilà ba binde ko sosa na ligne wana quand ça oui ndeko olobi ni pesa intervention na yo au moins makambo ndenge nini pourquoi ce bande ko ami comme ça va pédé et ça passe ton nini qu'est-ce qui se passe ndeko allez-y allez-y ndeko maman allez-y olobini tata na sedeko ebini mokilese komi nango na suka mokili penze komi na suka to eba penza ke bible bandako banatanga suka to komona makambo peza minene ndango tozomona lelo doeza ba makambo nyonso yo tozalaka nango na aveuglement lelo yo nzambe akomi ko exposer makambo nyonso vraiment ya mabe en tout cas eza makambo okama eza mambo okama otozomona lelo et puis pour ngana moni ke non nzambe alingi biso yango na komo bimisa bato nyonso mabe bato mabe nyonso bakomo bima polele pe bazana bakobima penza penza batutina niveau kondima te peut-être bande kona mwasi ya basi bakondima te kindiko na bango mobali asala ka biloko aboy ozomona peut-être mama na e papa na ya kondima te ke mwana nanga mobali asala biloko aboy
à l'époque peut-être so bato soit ba papa ko yebise ke no tala mwana bino za bobo balinga banzi mate melelo tala ndi ba exposition comme mais les ba mo ba mona biloka boye ba oche su tembende dona zangina likamba olo bapenza nzambe azaka malamu ndinga komi ko expose ba bilo nyosa mate ezo pesa pele so na ba o bazana na kati ba misala oyo batika avertissement pe na ba o bazo continuer na kati ba view batika Posoyi batiki te bango pe lobi bakobimaka na ba vidéo boy. Epesi pasi hein. Epesi pasi tala chiko ba ju vidéo. Soko sana mwasi na ndako na bana et que mwasi ba papa ke musala. Bana ba moni vie parce que eloko so se côté na réseaux sociaux bana ba mona kaka. Biso atotia ngoti to tsika soma mbata et bongo vidéo o etambola partout comme pas moi na yo, pas mwasi na yo. Bazo beta papa mbata papa to kazaka mwasi quelque part. Epesi pasi hein. Voilà, ndeko moi intervention ndeko oui. Oui ndeko lobi nini? Allez-y. Mbote na bandulandi nyonso tu ya Radio Lokole TV. Epesi pasi makasi Papa Fiston Pelende. Nazo peso news oyo na yoki epesi pasi makasi bandeko na biso ya ba Congolais na mboka oyoyo ya mibali bakoma ba PD. Epesi pasi makasi. Esali soni pe mawa na bandeko na biso ya mibali ya ba Congolais o ba ekokoma ba PD na mboka oyo okomona mutu azolata kitoko okomona mutu azovivre na condition ya kitoko mituka kitoko musala salaka yebanaka te nzoka nde bakoma kopesa nsima nzoka nde bakoma basi lokola biso nzoka bakoma basi lokola biso bakulongwa mibali esali soni pe mawa vraiment na communauté congolais na biso esali pasi makasi bandeko na biso mibale ya bacongolais oyo babuti kokanga bango na nigérien nzoka nde bazalaka na bango basi ya nigérien wana nzoka nde batekaka na bango nsima biso tomonaka bango mibali me nzoka bazalaka basi mosusu touti koyoka awa un homme marié mobali ya libala responsable na mwasi na bana nzoka nde azalaka na ye mwasi toyebaka te lelo yango oyo toye koyeba makambo nyonso mwana mobali wana nayebi ye mpe bien nayebi famille wana bien un homme marié atambola na mituka mpe ya chere asalaka te business asalaka mpe toyebaka te mwasi na bana na condition ya malamu nzoka nde papa akomaka na ye mpe mwasi quelque part mwasi na ndako ayebaka te me lelo voilà ndeko longo na telefone na sima na yo ndeko bana bana mibali longo na telefone na Centrafrique tokeba na bagarson bakoma na bango basi na mboka oyo tozali yo komona ke ozwi mobali nzoka nde mobali wana ye moko abongwamaka komaka mwasi bana basi bokeba mibali oyo bozolinga surtout mibali oyo propre wana oyebi business mobali asalaka te oyebi mosala mobali asalaka te nzoka nde mobali no azalaka pede oyebaka te mbongo oyo liaka mobali mpe abongwamaka mwasi lokola yo bagarso baza très propre wana balingaka misala te balingaka misala te mokoyoka ye na mituka kitoko basi ya banigérien mibali wana baza basi ya banigérien baza basi ya mindele bakendaka koteka nsima bakoma basi lokola biso basi epesi pasi makasi mpe soni makasi na communauté congolais na bandeko na biso ya mibali oyo bozokoma bapede bino boyebi teke toyebi bino me toyebi bino histoire na bino ezotambola partout tala bandeko mibale oyo basambwe tala bandeko mibale na homme marié oyo ndenge asambwe akoexplike bana na ye nini akoexplike mwasi na ye nini lo ye moko mpe na kati ya ndako azalaka ne mwasi mokomona ye wana alataka kitoko alataka bilamba ya valeur me mosala asalaka te mbongo wana azwaka wapi nzoka nde papa tekaka ne nsima eza soni mpe mawa na communauté congolais voilà epesi pasi bandeko
vraiment epesi pasi likambo oyo panzani na Afrique du Sud awa oyo lelo tosala bisalami na Afrique du Sud mais toyebi te lobi esalamaki na mboka nini lobi osalama na mboka nini. Alors on me fait signe bosi passer en ligne hein? Ok mbote mwana mboka prophète Ézéchiel yebisa biso nanu expliquer biso bibliquement et puis spirituellement molimo apede utaka wapi ba conséquences nango zaka nini. Allez-y bonsoir prophète. Ok, merci beaucoup papa Fiston Pelende. D'abord on a expliqué Kipédé bibliquement et puis dans un domaine spirituel. Dans la Bible, si vous avez un livre, il y a Genèse chapitre 18. Vous avez un chapitre 19. Au monde abisika oyo, Zamba tindaki ba ange, bayaki, bakendaki la mission à Sodome na Gomorre. Parce que Sodome na Gomorre, il koloba nini. Sodome il koloba rapport par les Nice. Donc au bimana mobali, nantila ya kaka. Alors, nakata Sodome, mibali babane kolinga mibali, pe ko bimana mibali. Comme bref, tant ange ayaki, akuta na Lot, apesi message. L'autre supplie ba ange, alobi ba ange boyana bomba bino na ndaku nanga. Alors ba ange ba biye ba ngiba kota na ndaku bana mibali ba moni ba ange balobi te tu faut to bimana bana mibali oyo. To bimana bango etanki mwasi na mobali. L'autre alobi te ba bana mibali lokola bino. Nana bana nanga basi mibali ba ba vierge bozo bango. Ba jeune garçon ba boyi balobi l'autre biso tana posaka ka to bimana bana mibali oyo. Ba petit lot ba ngi basimba ba ange lokwa bata déjà ba esprit bana nguya ba ko esi bato wana kidiba ndi ba sisi mission bazongaki bazongi ba bimisi lot na famille naye bato ba histoire wana. Alors qui pédé eza esprit yo bandi lelo ti bandi kala avant même Jésus Christ aya na mission na mokili. Les esprits moko mabe yango Luc 17 ezoloba le même condition oyo et salamana temps Luc 17 28 27 28 29 30 et bien les mêmes conditions oyo et salamana temps ya lot et ko salama pe na temps oyo yango ko servir bato lokola signe que Yesu azoya. Alors qui pédé na mokili bibliquement eza signe ezotalisa que Jésus Christ azoya ko enlever l'église. Spirituellement, tangu mutu andimi asala kipede, ça veut dire mutu ana ko sala ngo sans être possédé par un mauvais esprit. Ça veut dire que mutu asala kipede, ça veut dire ayebe lo ko sala, ayebi ke lo ko nazo sala ezabu parce que la spiritualité étoile ya mutu evanda na Nice. Alors na kata loge bapesa batukuru moko po oyiba étoile mutu facilement ozwa contrôle ya étoile na ye. Il faut ko bimane na Nice parce que mutu tanga lalaka molimo ne bimaka na Nice ou bien na katikati ya mutu mais voir Nice est la fois le plus facile. Alors tango mutu azoki ne osala peut-être qui pédé ou bien qui sodomie. Même bateau bazaba marié, même bateau bazaba non marié, na ba bazaba pédé, na bateau bazaba marié, bazo sala partie à Nice, na bateau bazaba pédé, bazaka bateau moko, ba osela ka esprit moko. Alors, batalolenge ya bongo, cela veut dire baza utiliser na démon wana ya sodomie. Automatiquement tant au mutu ayebi ilo côté akeluka musala ba yebi si ke pose musala salaire à $3000 au bandoko bimana patron na mobile. Yebaka ite basombi aura ya mutu ezali nini aura ya mutu. Je pense qu'avec papa Fiston to lobelasi aura wana to expliquer bana nzambe. Donc qui pede eza eloko moko mabeso moni mobali na mobali balingani yebaka ete
Batouana, Bazali, Nakata initiation, c'est le péché impardonnable. Oh, ceux qui m'ont takoti yango, Nzamba limbi sakamutu, eloko wanate. Yango ba marié bele ba osala makamba voix par Nice. Et ba kino, Nzamba otika kolimbi samabe na bangote. Boyoki, ma au passage à l'objet. Et puis si passe. Nazangi maloba, mais boyoki. Émission et Sili Awa. Tokutani lobby. Chap chap. Et tchara. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari et Ali, non tout. C'est une famille. Déjà c'est un bâtiment. C'est une famille. On a signé un c'est une famille quoi. C'est un modèle. C'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi. C'est une famille. On est ensemble. C'est une famille. On a fait. On est ensemble. Mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes plus une famille. On continue d'être une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. C'est une famille à Congo, on peut consommer en. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à Congo. Comment on m'a dit les bâtiments en bout là? Ouais, ça a mis accompagné quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis automne la Bembele, je suis papaye. Oyo jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Yangwana. Une famille, c'est Oyo. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, puis bonne piste,